bata poto mi basani azu modèle ya poto kulelo kwa cher ya poto azu en sombe ka moko aina ngo aibeta na Chine beta akena ngo lati ya poto dolata njoka bangwanzu biso akena ngo ali échantillon etika Chine poko l'accent alaccent sur na CP non na zui sur na CP non te na tiki beso na Chine que non na CP non za comme 100 pièces betela ngo sur comme ata 300 pièces Chine pour beta yo za ki msumta oti poto aye eloko alati na makolo mo pe biso pe ana kini pe mutu mo pe alati ngo kama ka biloko ngo ya ngwanzu ya ezala ka mo mutu oti poto aye biloko ya ye nango awa pe na kini pe ezali ya tika kiwana ya salisa kiwana oda ya tika kiwana oda lokola abeti si commande na pesi yo commande msusu na 200 pièces chinois pe asali 300 pièces après c'est 200 pièces à livrer 100 pièces chinois moka tika non pour ala taper mutu musupe à cause c'est pas modèle ana po ye wana asali saki to benga ngo oda ye asali lo bango peka to bango bato ba Chine pe bazala kenda pe Chine olanda pe tete ngo to kosa biso balo ba bongo te balo ba kaka balang na biso ka neto lo ba te ne tisu na otni lo na Chine sister tout ça tient no tuni elokoti apesi kwa msumuta poto msufisa keke no wani za ki 100 kwai msunga pa kobetela msu 70 kwai ezalo kwa msu beteke 100 kwai ezalo kwa $15 ya bete msu $15 nga msupe akoki tira pata mona $12 bien $10 na zonga pe na ozelo ka bone pe on pe na teki pe na moi primo pe opeke ça que non tu la pesi mtu pe mtu aboyate culture il y a moi de la femme vous avez déjà dans de la boutique de terre pour matcher des solutions il y a pas tout il y a bondale partout il y a balata awa vite peut te mettre en main pour voir la tarawa la boutique tété donc par rapport à moi de la femme tété mon bloc à tété boutique au monde à la page Facebook et la tété mon Voilà, chers amis internautes de www.cliboa.com, Mamie fait cette émission Megan Entretien, une émission qui vous permet de tout savoir sur l'évolution et l'actualité musicale, mode, pas de partout, en tout cas politique. Et émission et Samuel Arabino toujours par la votre humble servante Priscilla Makongila, la Megan de la presse congolaise. Je suis là pour vous tenir compagnie, chers amis internautes de partout, en tout cas. Merci pour votre attention à ce particulier de cette émission Megan Entretien. Permettez-moi de dire un grand merci à tous les internautes de partout, en tout cas, fans de l'émission Obobenga Kana, Obobata Maranasima, Yaba faux compte. Merci beaucoup Nabino parce que sans Bino, Megan Entretien, sans Bino, Cleboa.com et aux alatés. Et merci à De la Nation, Tonton Banda, notre géniteur, le propriétaire de ce grand site de la Nation, Tonton Banda, l'homme qui promet et qui réalise. Merci à Pichu Mangaya et à la réalisation Herman Emporio Swagaboy. Botamana Silim, Okwana Silim, Okena Silim, Obalana Silim, Nyosona Silim. Bon guérison, toi Herman Emporio, Slim Swag. Et je dis un grand merci au frère Michonoka, leader patron. Tout mes salamines, leader patron. Moto penazana à la ferme na potonde mom kola olinga loba. Michonoka, merci. Dabino nyonso bolinga émission vraiment de partout. Bon séjour à Kinshasa, à Zidane Fikula. La fikulisation va faire. Bon séjour à qui, mes très César
condoléances à toute la famille Fikulandinga et bon séjour encore à Eric Ndombasi, appel masqué, et merci du côté de F Vertime. Alors je suis avec Tete Ngoma, mais boutique Tete, sûrement clôturé moi de la femme, na boutique Tete, la propriétaire, il y a boutique tout ça, et en abondance, na lembape boutique Tete Zali, to solana et ça va difficulté ni bakuta nango, et surtout na moi si na musala onde bakina ba Chine Dubaï wana, a expliqué biso vraiment là à large. Et la difficulté, nous on a besoin de Chine à travailler du coup à un peu d'inquiétude à Bangaka et là on va parler avec Tete Ngoma et puis on va clôturer ce mois de la femme avec elle. Tete Ngoma, bonjour, bonne santé. Bonjour, santé kitoko, makamyo stuza kitoko. Voilà, na bat nyonso o bayoka ka Tete ba mona ko na ba Facebook ba mingi ba lata biloko na yo. Vous avez la coude Tete Ngoma coude des solutions. Mambote na batu nyonso wala no de partout en tout cas na Klebo. Na pesi batu nyonso tumbote bazolanda biso bisika bozali na ba baza mboka misusu ya libanda. Na ba baza anaki na pesi nyonso tumbote. Tozana lelo Tete Ngoma boutique Tete e banana ndeni masula boutique Tete lelo toute le belle fille à capitale à Kinshasa ba beta tourne na boutique Tete ba lataka ba coude na yo parce que tout monde ba baza ebele Tete ngo expliquer biso nan e bande non ya boutique na yo e banana ndeni ko toute boutique Tete comme lelo nde komi na biloko biambo boutique Tete na ko ba na kataka na mpuse boutique Tete ndenge bandaki soki le biso biloko kamwa boutique Tete e banda na mesa ya mukie liboso kuti ya boutique ya Mama Leki na ngai Tanti Jackie. Boutique Tete banda na mesa mukie nazo somba biloko kuti na zandu. Donc tinde lelo ko ebaka ko kutana mbala bien pe ko sangisa mayele tinde boutique Tete comme de quoi munene bien. Bandai na mesa mo mukie oteka ba mapapa tout ça là et le boutique Tete bandai na mesa na somba na oteka ka biso boutique na ya boutique Mama Leki na biso nasoma kama papa na aka na zandu na deka na sombi kana zandu moi 2 paires 3 paires na ina tse soki eteka mi na kimso mba na sombi na ina tse soki eteka mi na kimso mba na sombi na 2 paires comme le boutique Tete. Le bon ozalaki non marié te ozalaki non Tete Ngoma o bata ebika une femme oza besoin ko za l'indépendance a besoin d'être sakara peuple congolais. Ozalaki non marié te ozalaki célibataire. Donc okoma munene boye et comme il peut na kotana na mutabien to sangisaki mayele yango e comme le munene boye. Alors en bas sur mususu de la radke azoye beloka ko salate azoye bate obanda wapi osuka wapi même ça na fond na muke mais aobanga kwa franchir pas au lelo boutique Tete boye et comme partout dans le monde dans la ville à Kinshasa et ba fille nyonso benga ba fille Barbara ba fille à talon ba betaka tour à la boutique Tete. Bon pour la ngana ko esa basi o bavanzi bazo se eloko te. En tout cas bazo vanda pamba ponga pe na vanda ki lokola bango ngape na vanda ki lokola bango mais to na vanda ki na mitana bi ana mwa mwasi na ko kanga maboko te so bina kanga maboko na kozanga ebele yango pe na mayele la ngande na vanda ki na kansinga biti na lukata mwe loko na sala na bandaki na boutique Mama Leki na biso na oteke ti Mama Leki ya biso pe sa mayele ngamo ko pe na eko koma na oya ngai mais ko sala loka boye eza pe facilité eza vraiment pas si pour okuta pe na makambo ebele mais okuta makambo wana faut aussi supporter ka onyo sokuta na po ebike no naza na projet na o déjà na classe qui objectif na déjà o ke na beke no faut na sala bon pour ape komelenga pe epe no ke paysan du kosomba pe bilo moko moko donc bande pe okuta pe na bato o le gape bote pe boutique mo pe biloko etonzo bi nzambe nga pe un jour na ko makabu mais le ko na check da maele na nga ne esprit na nga ezaki da ke no faut na sala loko bo nga pe faut na koma lokola bango ya on a check maele na nyonso donc maele le boutique Tete botami double même tante na o bande ko côté que là et alors lelo yo ba fille bazo banga olobi ke difficulté beaucoup talango sondi ko ménager ko kenda ba chinois moi cop moko yebo et tout ça là mais OK mobile no pe de lo tonton na ba peso pe na temps bi Tete kende Chine somba biloko yaka OK pour ça alors ma combien de mois bon Chine na o mela te pour na bi ke na femme mariée na sala ka ba 20 jours na l'exime belé 25 jours pour que les Chine tout na mambo belé mais ce
soki déjà mobali oyo yebi ke mwasi oyo aza femme mariée mobali yebi soki no banda ko voyager faut donner confiance wa mobali apesi ozuna confiance wana obi mobali nanga atinga na kende Chine donc atalité que non ko banda dans aéroport na biso déjà comme ata na avion okuta na mambebele mais ayebi soki tete voyager apesi na confiance si ko poni confiance wa mobali nanga pesinga na baby sang penga mo pe nebi ke na femme mariée donc atana kutena makapo nebi ke batentation ezalaka okota pe ba musique nyonso te ezalaka no menga na zala wana te ngata na voyager nebi ke na voyager na osomba biloko nanga pona ya koteka oyo nyonso na kile nata de gauche à droite natala honte pende na zali ko babu esala batu mito voyager ba ontombo te makambo wana na zala pona ete na femme mariée mo osimba mo lobo ngana kanga mo lititi awa poni nokite muninga ofile ngai mingi balobaka ezaka yo mote mingi bayebi ke no tete azala na kisi mais nga soki na bete bino le passé na nga eza mingi bakotangisa ta ma ya miso nga vana banoteka ta mapapa na mesana nga bando sa mikate eza bafilme bakamara mosusu babana nga yo osa mikate boye po nini yaka tokende ere ekoki toki ata kobeta tu me nga na osa mikate mpo na yeba ke no un jour naza na objectif na ke no un jour naza na posa mpe nga mpe bakoma mpe kotanga mpe kombo na ngai nga mpe bayebanga donc nga mande eza boye donc commerce ekotanga ma ya makila nikoza na bazalaki mpesaki classe mais nayebi ke ere tokobima mpona leka zandu nasomba biloko na ya koteka nde bafio basala bamibulu na nzela ya Chine bie babaka oyo bato bazala bakisi ba mpona nga naseka kaka ozala mpe na nzela mpe napesi moto mbotoka opesa moto boye mboto po anini azala na bakisi ezalaka mpe ekomelanga me nasekaka na kaka mpona yebi ke no eza nasambelaka bamakambo wana moye nazala nango pesi moto ebi na kisi naboya te na ndimaka mpo kisi nange eza nzambe po nzambe akisi monene soki tobaka ke no motu aza na mbongo aza na kisi sikoyo nzambe apesa te sikoyo tosambela pwani basalaka mabiyomba boye na boye soki moto akomi kaka komata bato bamonaka ya kisi te eza kisi te nzambe oyo tobondelaka asalaka soki nzambe asalaka te mpe tobondela te nzambe eloko nyonso oyo osenga ye nzambe nana posa na koma boye nzambe nana posa na koma boye nana posa asalaka fo kotia kondima na yo kotia kondima na yo mpe kotambola na ndenge moko ya malamu yo koyoza te kono osambela nzambe kuna ozo toucher ba matisi na osambela nzambe kuna oyokeleka bato bapesa ba chance osambela nzambe kuna okota ba place ebele mais obomba na sa nzambe te nzambe apesa te po otambola mana obanga nzambe binzambe wana na posa nazala lokola te bayaya oyo ya biso te miki te boka te batanga te bakumba bo bakenda ta nazala lokola bango mpona nini bango mpona nini mpe ngai mpe te nakoma lokola bango ataki na kondima nanga nande na bu ok bene nami kotonu nakendaka te bede mpe nakendaka te mais soki biloko na oteka na kotonu mpe ezalaka na oke mpe kotonu se mpe na bene mpe ezalaki mpe na oke mpe bene na kobanga te oyo nake kotonu te mpona kosimba kisi te nga na emamba kisi na yebi yango te nga na yebi nzambe na nga na biloko na nake esomba esi ozwi ntango olobi ke bayayo bakenda sango mpe bamama mpe baza bakenda sango tomoni baboutique lina tomoni bamama biyomba tomoni ba Nixon boutique baza ebele le gars là notre frère Ben Gomo japonais bamoni bagibo pokolo kuda erata jamais et tomoni batete ngoma bino to bato bakenda ma libanda ba Chine wana tout ça là ozoi pe no temps et otala bayayo lobi na ba mama si nazaki temps otala bayaya wana nyonso bayaya nyonso nazaki temps otala bango mpe tala bandeki kotala bango nga bango bayebani deja nga naza biloko na nga mike na banda banzambe nga mpe fona komaka lokola bango ata kutu na okoma lokola bango te me nga mpe fo beyeba nga mpe keno mwa tete mo mpe azala mpe na kwe ateka chela bagibo pokolo libaya ba Nixon libaya te nakotisa bango libaya bango bakoto mibali nakotisa bango libaya te mpo bango baza bayaya oyo deja bakenda deja sango biso toza na nsima tozoyibaka mayele na bango mpe tokoma lokola mpe bango mpe soki mpe nzambe asali mpe mosu mpe tokoleka mpe lokola bango donc totia kaka nzambe agide biso voilà tout nzambe agide bino mais ezalaka mingi so okomi déjà bokomi okende ba Chine ba Dubai boutique evandi bafika nde baoyaka mingi na boutique na yo esengi mpe tete ngo mokota na milieu musical babwakaka mwa tete balobela moto est ce que envutaka mwa moke te ngame envutaka ngai te envutaka ngai na milieu lokana ti bagidi bakota ba milieu ba Nixon ba
Bon, milieu on a pe ezala ngo mabete. Ezala ngo bien. Mais na za mwasi na femme mariée. Na koki makozala mala milieu wana te po faut la respecter pe mobali na ngai. Mbana nga sambela kabanga kanzambe nga pe na sambela na banga super mariée. Il y a musique, faut bien autant de père dans la musique. Il y a une boutique vendue, il faut ngaper, tout ça là, et comme même toujours, dans le coup même attambon. Et la place où tu as koyé mbanga ya kubwa kakangai, c'est mieux na mona kana respecter ata dire nangai. Et tout le monde a mis que bafi barbara ni bakota ni na boutique na wa fimo dimanche. Ndenga ja wana na le ba manja, mo fimo alinga za chill, aza kitoko, aza ka propre, comme ba beta ni tour, parce que on a des fleurs bafi bakota akokare bele ma. Basi bakota apo ba biki tete ateka kabilo ko ya bien. Ngato na voyage ka pe ko voyage na nga eza ka shinte. Nakinda Dubai, ba Thailand, ba Turquie. Ming pe ba comprendre ba on pété chinois la kisinga ipe na ko ipo se pa na pe chinois sikoyo akokisela mo akitisela ngai po ye wana asali saki to benga ngo oda ye asali lo ba ngo pe ka to ba yo so ba to chine ba za kinda pe chine Hollande pe tete ngo so te ko sa biso ba lo ba bongo te ba lo ba ka balang na biso ka ne to lo ba te ne si so na otni lo na chinois sister to ça tient dans tout ni le côté a parce que même si poto même c'est que non wani za ki 100 kwai même si nga pa ko beti la même 70 kwai ezalo kwai même beti ke 100 kwai nza ko ba $15 ya beti même $15 nga même pe akoki sina pa ta mona $12 bien $10 na zo nga pe na ozelo ka bonne puis on peut la teki pe na moi prime on peut que ça que non tu la pesi mutu prime mutu boyate yo même c'est la poto ezala ka mona mutu oti poto aye biloko o ya ye na ngo awa pe na kin pe ezali o ya tika kiwana o ya salisa kiwana oda o ya tika kiwana o des années original o des ailes kola abetisi commande na pesi o commande dans 200 pièces chinois pe asali 300 pièces après c'est 200 pièces né à livrer 100 pièces chinois moka tika no po ala tape mutu pe a cause c'est pas modèle ana bata poto mi basani azu modèle ya poto kulelo kwa cher ya poto azu en sombe ka moko aina wo aibetsa na Chine erobetsa akena wo akena ngwale échantillon etika chinois pas ko l'accent ala ça suit na CP non na jeu so na CP na ngote na tigi be so na chinois que non na CP na ngoza comme 100 pièces betela ngango so comme 300 pièces chinois pas beta yo za ki msumta oti poto aye eloko ala teki na makolo mo pe biso pe ana kin be mutu mo pe ala tson comme ka biloko ngo ya ngwanzu ngozi ba première qualité ba deuxième qualité ba qualité nyoso donc voilà ils ont ba qualité donc vous sont ba biloko on peut par goût par mode lo saison ils a boyé là ta ma boyé style nini za boyé vous sont ba ononde ouais biloko to sombaka mususu pe ezala ka kude okomona eloko mo be pe betio osombi même soupe za keno ota pe catalogue eloko boyini eza atan okoti na Instagram eloko boya epoke kuna pe omonya on posobi mais bango mo pe ba chinois pe bazala pe na ba site na ba kota batala ke lo nyeza na temps elo po ba pe eloko on somba foza ka mutu o yebi c'est pas mutu ebité o somba pe biloko to somba te poza pe batu pe ana Chine pe donc o yeba te foti na no photo na kin batakin be se ke o somba nda sombi mais nga soki na voyager kana na bosu na voyager na la muki bo ke non na ke Chine na ke na ukanga photo te pona tinda na kin botala o eza bien bo ke luka ona kuna ela tamato na mte poto na o ko machine na monika oyo na tali ombo ebeti nga ba mona sombi na moni chosi na taloka bebeti nga na sombi na oza kute na tala ke na o yeba ya pe kolata nde o yeba déjà nyosu ko combiner da nyosu fo yeba ke o nini zola tama o nyela tama te po o suna sombi yango ekende be ekete mais par exemple biloko on pezonga nango tete biloko on pezonga zonga nango to mona ba Chanel ezaki boso mikele lo zonga ba Chanel minene to mona ki ba ketcho o fali azola tra ba 260 ba truc wala nyonso et le lope Chine pe abeti si ndenge ne ba nyonso ba olata to mona biloko mo isila mingi mezongi nango nyonso to ezonga nango ezaka biloko ya kala wana ezonga nango kaka yango esaka ke no bana ki bazala ka kitoko yango na mwasi nyonso do azaka kitoko pour na mwasi asokoli alati la gomme ake fete eza passe donc mwasi nyonso to foza ka kitoko po biloko pe eza na pe cher pe makaste eza ba primo o atoteka kamai atoteka kani osomba
voilà atote karamaya atote karanino osomba olobi ke bilo no zango ba gunyo so bat balingi apparemment bilo na mneza ndemo pe na braza pas mso ke no soma bilo na braza ba ko teka awa na kena braza olina ke Chine trambongo pasi avion tout ça là na kena nzela mai nzela mukusi bon bilo ko pete ya braza wana e utape ka Chine mutu mususu ekoza azana mbongo ya Chine te taka Chine ba billet ba séjour kuna ba visa ba bloc ebele bon akatsi ka braza asobi pe ya braza wana e utape ka Chine menga na ke Chine nyam to ke braza to somba bloc primo côté yani ni leka ya Chine te ngana ke na libulu angu po na bata braza wana biso na ba to somba ka sika moko mais il y a des gens balobi ke bino pe ba boutique yo bino pe bato yo bokenda ba Chine bozo participer na ko beba ya ba jeune fille na Kinshasa parlons de ça parce que tu as la mois de la femme autour pe sama maye la base peut ba olanda biso de partout et ça raté ba poto ba olanda ba tumso akin ba mega na wife na epe akoti atalipe alors peut-être alobaki bo et tout ça ba bino bo faire partie na ko beba ya ba fille ndenge be comme style ujana te biso participer te biso te sala ba po bazala ka kitoko oza kitoko oui non comme lolo kitoko pendant y a pas boutique na somba sac Chanel wana non somba Prada Hermès tout ça là fona que moi partout ce monde na braza ba tekinga na braza na zuma mbongo na eki na yo somba au moins bonga ba métro bar ba sac tout ya ba boutique non ezaka te po somba bien la boutique tete faut que braza okele ba makambo bele te okoza pe awa na kin oteka kana kuna mona basi nipe bakona bango ko sala musupe bateka ko oteka na zimbo na kangisi aipe na boutique tete asombelone ezapeka ateka na foke nika ko teka ndoto po ya na boutique tete mingi la plupart même bloko boutique la biso so moni fia oteka mingi talon c'est que yepa uta na fia talon déjà que fermé ba fio bazarampe na ba boîte et tout pour se rappeler attends livré parce qu'ils ont bandé on a ambassade pour rappeler attends livré bateau bazarampe au bateau na boulevard déjà dans la ville na livre bon lo comme ça client no morbo elle indépendant par rapport aya ka osomba ba mata talent et ça boulot na butu moi c'est ce qui est que non azana pour ça talent akoki aye asombi pour mais je sais pas benga pe que non boutique tete nazana pour ça boela nga talent place bebe to ça na biso poto lukambo to ça na biso to ça na garçon na biso awa aussi vuma akoipoza pe batalento au bengi aussi sur place ozali aussi azui ambalele bien amemeli opeza pe ba client ba utape ba Lubumbashi ba utape ba place ka kebele eko ta pasa pe na posa talent pa bengi pe to salele pe koli pe mais attendons ces athées hein au ponano mutu nyonso za mama mwana tout ça là pas beta parce que là ba mutu tout athée la ka bandumba terme na lo bangwa bo ça athée la bandumba tenga athée la bandumba bon pour la nga ko ba ndumba basi moi si je bien ka ndumba moi si je bien ka ndumba moi si on a balité azaka ndumba moi si je so ka lati ka zo de ba benge ka ndumba donc nga te la batunyo donc so ina boutique tete na zo ndumba te pona na zo ma donc so ko za mama mo ma donc kindumba pona nga na ebe nguti so za ya na koyamba ondenge sengeli so za leki na mondenge sengeli oza ndumba te pona ngai na ebi ontenga ebika ke na tekela ba mama ba yaya ba leki ba tunyo so ba kana boutique tete na yamba ba. Voilà, merci beaucoup là Herman Ampoyo garçon slim suka ya entretien na biso na tete ngoma tete ba solution boutique tete na bandal bakaya wa weti tout na ba poto bolinga bola tete lo pe ya Chine ya mboka nyonso parce que ya ka te poto ndega ndele kino am sungam na bola tala Chine na lekina ngala poto et oyo lati et puis voilà alors tete boutique c'est dispatché mais parce que tu vas pas me marier maman bala ni dalo mi ka bolande boutique no poto so bébé Jessie no bébé Jessie donc mi ka bolande bon c'est bon on a coup d'air bilo ka boy faut ça faire ça oyo ndenge za bina fa na ni fuso ko tana ndana mbana bana sana msara oyo ayi ko basina yele ko ni ndini ndinga za bina tongo na baada kama na isi ya bidii na bidii kile sasa kenda na bidii ya class ya kila bidii na kiwonde na lambi na bongisi papa biloko na yenyo ndo ba 15 ya 16 na dada na CBC na kama siko kubonga pona ya boutique
Il y a comme la cliente, on va faire sur la tête, on a mis qu'à têter mon poids. Donc ça c'est on va là, têter les pieds. On va faire un 17 ans, on va aller mal, c'est pas les comme la cliente. On va faire 22h, on va faire 1h30 pour on va. Alors on a pas basse yo balinga ko sala te o baba ngo kibandela chi o baba ngo fonga la boutique boye la bon ba nuit et tout conseil nous on peut avec toute maman au balanti au basi au balinga ko indépendante na benga basi ba femme forte ba femme puissante et que non a dépend de quand na mobilité mais yé mon pas travailler mon bal pas coup de même menacé mais papa maman et mon pas télé non la boye ça basi ko ba vendre ba ça basi wana en tout cas ba vendre te ata mabele ya pamba eza mpona kotambusa tambusa mabele wana kaka mabele wana oyo ozotambusa yango mutu lobilobi okoma mpoka mabele wana otambusa soki oza na épargne osomettre mabele ya mokiki ya soko balekiki ya 2000 osometambusa 3000 ozwi 1000 fois mosusu obombi 2000 mosusu oke soki osomba mosusu ka oyo ozobombabomba wana ekoma ebele lobi ozokomi osoka te malala malala na oteke lobilobi omaka ebu oteke pe mais ça fait comme le quoi boutique et ça ka bon ko ba kaka épargne na peut que ça nous sommes vous avez un peu moi je suis avec tes et comment on va faire dans des zones on a tout les super là kabela ni lepo siko to moi ça la kabela kabela ni leo c'est maquillage wala boutique make up qui ça mais bon je peux le faire pour le faire c'est le que le c'est le là c'est que on va puis concerne ma papa balinga basi basala te kama balinga tabaete sushi wana limate ba mama buti ba mama basala soki papa tiki mama sala eza bien po mama akei atoteka yo pe ozokende mosala na fin du mois mama kobimisa oyo ayenda mosusu kobimisi oyo ayenda bosangisi mosusu mpe bokofuta ndako bofute bana minerval mosusu mpe bobombi na kesi po otika basi basala po mwasi oyo mobali napesaka confiance tele mwasi atambola mabe le mobali ba mabe obe mobali pe ata mabe azwi alatisi yango mwasi voilà c'est pas seulement le femme nga ndeza bapesaki nga conseil pa mobali na mabe nakoki kobekisa conseil wana lokwa ye ebaki na nga traité voyager mpe nga na bandi kovoyager na oku na bali tozaki chéri mais apesi nga na voyager bali kutu akoboya kengo na bali moso ta voyager okima ma ye apesi nga confiance wana na bali nano te tinga na voyager mpe na voyager na ye mpe tike toye kobala ntoka na ndako moko ti siko azopesaka ka confiance wana ezaka ya keingi ayenga mpe na keinga na ye donc akomi kabongo tozi se confondre donc tozo batela libota na biso malaba papa botika basi wana basala botika bango mpe bateka poso mwasi azoteka mwa pilipili ekoza na ndako mwasi akosala nini akosomba mwa mungwa akosomba soki mwasi azosala te aozelaka ti papa kaka ya papa mungu eza te eza mabe botika basi voilà merci beaucoup Tete Ngoma merci à tout le monde en tout cas tout le monde d'ailleurs ba ebele ngo bana ba kusina kaka ba kota ba lataka ababemba ba sac boucher tout ça là na ba balati balandi yo mambote ma quelques dédicaces et tout. Ok, na pesi mbote na famille na ngai famille Ngoma to na ta famille Ngoma na ta ba Beti Ngoma ba Mami Ngoma ba Michel Ngoma ba Alino Ngoma ba za kati ba Jiri Ngoma na pesi mbote na famille Zeka Mobimba na ta mama leki na ula ngaka mingi mama leki Kija la boîte pe ba boutique Kija la lemba super do yomte kali kota kolala alors adresse hein na ba Glody Zeka ba Naomi Zeka ba Merveille Zeka ba juste na pesi bino ba gros bisous ba juste bola na biso boutique tete eza na lemba super eza na Lubudi eza pe na Lombo eza pe na Luchacha eza pe ana bandani na Bakaya voilà, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, notre entretien. Pour moi, de la femme à clôture, il y a moi de la femme avec Tete Ngoma, Tete, la solution en tout cas. Après, si tu sommes elle est née à lobby, et Makambo est allé, Molato, Tolata, bien, moi, je suis à la propre, moi, je suis à la carte, ça dit Tete, aux accords, t'es femme de ménage, je suis femme de ménage, non, on n'a pas porté, il faut moi, on y bombe ça, on se rendre belle, peu utile, dans la société, il y a moins de salariés.
moi ça la femme forte, ça la femme indépendante pour que mi bali ba ça na binoté. Alors merci à tout le monde, merci à Maman Polo, merci na batu nyonso bazar la boutique Tété, maman mon chéri, maman Caroline Sambi, la femme de distinction, la mémé chou. Donc merci beaucoup et merci à tout le monde en tout cas, et soyez toujours scotchés, branchés dans www.cliboa.com de la nation. Big up.